Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbello TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante Maman MK. Je suis là encore une fois de plus. Balobi, abonnez-vous surtout à MK Mbello TV officiel. En tout cas, Tolinga Rabino, la famille Bota, ya Maman Bellevie, qu'on dit la patronne, la poutine de l'écriture. Maman MK vous aime beaucoup. Dina Chunyo surtout. En tout cas, je vous love. Pesha lover, je vous link. Cook, je vous kolinga. Donc, abonnez-vous surtout. Oboza na kati ya chaîne Oyo. En tout cas, nzamba lula apambola biso. Lelo, eza mokolo moko ya esengo pona nga parce que nzambe apesi biso pema na bomoi bisika nyonso tozali en tout cas yo muto kokuta na libaku ya kolanda émission oyo nzamba lola apambola yo pe abakisela yo oyo ozana yango bosenga video oyo bozali komona ezali l'ex femme ya ndeko na biso artiste munene ya mboka ndeko Gingombe toyebi ye aza mama ya bana na ye mais tolingi toyeba eloko nini ezali koleka entre ye na mama na biso Moseka moto epeli bandeko na nga nazotiela bino video oyo bino moko bokolanda yango jusqu'à la fin tomeka koyeba qu'est-ce qui se passe o mama Sarah Kimi alobaka que passa. Kuna de l'autre côté, tozomona la fille qui dérange Davina Apwa, azo déranger, azo ko distribuer matière, tongo me dit pourquoi azo distribuer matière le loto la lito la muki tomoni ba affiche ya SNL et puis ya Régie des eaux alobi mutu oyo aza na posa ya ko échanger na ye aya kakana pay slip, c'est-à-dire facture ya régie des eaux pardon na ya SNL ou eza na kombo na ye parce que soki SNL to régie des eaux eza déjà na kombo na yo na facture it means oza déjà bailleur oza na lopango moko atiza na ona kinzamvu ete donc Davina lobi muto aza na posa kaka aya koloba na ye ayela ye facture makambo la famille ezoko kita ngombe gavra ezoko kita o kaka likambolo kita grave bandeko na biso ba mongo baloba mais toyeli penza yango toloba ki to flasher kaka bato no batali film na biso te na Bellevue télévision boke na lombango otala film na biso film moko kaka ndenge ezalaka d'habitude toyebi ke Bellevue a décevra jamais bela penza mpona déception eza pena na mboka na ete déception eza ya Bellevue te yo nano otali film te kende na lombango kende kolanda film na biso na Bellevue télévision na otiela biso audio otomeka koyoka qu'est-ce qui se passe entre l'ex-femme de notre frère Gingombe et Maman Moseka Bololé Malizane. Hey, Hindi Internet et Toki Lisusu Yakotoka. En tout cas, abonnez-vous massivement ici chez MK Mbello TV officiel. Aimez, commentez, partagez les bisous liens oyo. Et aussi la bisou plaisir à makasi. Nzamba pambola bisou Tolanda. Salut à tout le monde, salut à mes abonnés. Nabandaki ko revoir ba vidéo nanga mosusu. Naye ko tomber na message oyo lisusu Moseka akomela kinga akomela nga parce que c'est analyse ya mama Laure Mbongo onasala. Moseka alobi nini totanga ensemble. Luka Nzambe bien ma sœur tika biso kimia. Je voulais répondre ceci à Moseka. Moseka, nga personnellement na lukaka Nzambe te pona ko gagner a mokili. Na lukaka Nzambe te po na hérité oyo eza royaume ya mokili. Na lukaka Nzambe tout d'abord que ma vie soit assurée. Nazala na sécurité parce que mokili o tozo vivre eza mabe makasi. Batu baza mabe. Ne pensez-vous pas que ngana priaka pona obino ba comédien boyebi. Moi je prie pour préserver tout d'abord ma vie. Je prie pour nazala na assurance na se ya moi oyo. Et je prie parce que je suis missionnaire. Nazalaka na musala ya kosala oyo Nzambe apesanga. Nazalaka intercesseuse.
Alors mutu aza na mission akosalela nzambe, vi na ye nyonso elekaka na présence ya nzambe. C'est comme Jésus ayaki mission, tana ye nyonso alekisaki yango na ba montagne pona ko réussir mission na ye pour un jour azonga na royaume de cieux afanda na droite ya tata. Ebele ba priaka pona libala, ebele ba priaka pona ba neti bino ba comédien bo priaka pona kepoto na bala mokili monanga. Moi je ne suis pas dans ça ma sœur, zwa kimia. Deuxièmement, ngana lukaka nzambe na kati ya sanctification moseka. Pourquoi na lobi bongo? Moseka moni mobali oyo ayaka ko prédoté na 2023 en cachette. Azalaka veuve. Aza pire vie nanga. Mobali wana to solo la rane bandaka la pour te dire que nga naza oyozo kanisate. Nga naza etulate. C'est parce que na mi yebi. Et ça va te belé ba priaka me ba mi yebi te ba yebi mission te. Moi je me connais. Et puis na yebi mission oyo nzambe apesi nga, alors je dois prier. Et puis na priaka dans le vrai. Mobali wana nga na yebi. Mobali oyo yo olengela olenga aya yebisanga bimafa na yakikini na lingina mona ome moseka zo lenga moseka zo tikela nga tante eza mobali osila linga te. Moseka mobali wana aza mobali osila linga te, sila boya mamsi ya boya. Nga na solola kane depuis longtemps. Ti aye kolinga yo aye bisinga. Pour te dire que je ne prie pas seulement pour le mariage. Je ne prie pas seulement pour gagner l'Europe. Non. Na priaka po nzamba sunganga. Na accomplir mission pour un jour. Na kende kofanda na isika ya kimia. Ce n'est pas pour gagner. Comprendre nga? Pour te montrer que na oluka nzambe pona intérêt mon côté. Po mobali wana ayaki koyebisanga. Na olinga kutu na ke matadi moseka zo lenga. Lingi kutu te ba comédie ba monanga. Ozo lenga moseka. Moi je ne suis pas impudique comme toi. Moi je ne vis pas na vie aba kisi lokola yo. Je sais ce que je suis en train de parler. Ngana viva kana kati impudicité te. Et puis naza mutu ya kisite. C'est tout à fait normal. Olo bakena tika yo kimia. Parce que c'est que je parle, ça te dérange. Parce que yo zana kati ya ténèbres. Et mutu nyonso asimba kakisi na vie azamo wei. Moi je ne suis pas dans le ténèbre. Je vis dans la lumière. Yo il faut y déranger yo. Parce que moi c'est que ozana vie à kisi. Ozana vie à salité. Na vie kange loko yo. Kotumbola mutu oyo abandio na mabete. Po arme nyonso mutu wana ko utiliser okokweya na pouvoir na ye parce que yo mutu bandiye. Moi c'est toi qui m'a commencé. Je n'ai rien de toi à moi. Moseka, je n'ai rien de toi à moi. Yo mutu bandinga moseka. Moi je ne suis pas fille sale. Nazara moi sa salité le quoi yo moseka. Qui vit à tout moment dans l'impudicité, dans de fétiches. Nga nazat mutu ya théâtre ya série oyo. Ba comédie ba oke kotia ba oke soma mascara ya séduction na Brazzaville. Obi ke ba comédie ba bandaka na mascara ya séduction na Brazzaville. Nga na yebi réalité ya bino bozana na kati ya monde maboke. Bo vivara na ba vie à salité, ba vie impudicité. Banzoto na bino comment ba dépôt ya malédiction. Bo sala que impudicité sans pourtant que se livrer na boulevard. Répands-toi mon seka. Répands-toi. Répands-toi. Yonde folu kanzambe pose à la délivrer. Et là, on se na côté à batu nyonso. Boya ka ko commenter n'importe quoi na ba page ya batu. Toye banité.
Moi c'est kapona kona répondre yo. Il fallait na prier nzamba bimiselanga menu spirituel na yo identité spirituelle. Et Dieu m'a montré qui tu es. Cherche la lumière. Tika viwana. Tika viwana. Et comme mon aliwa. Tika vi ozo sala wana et comme mayo na liwa. Boya kako commenter n'importe quoi na bat page ya bat. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Hein? On ne se connaît pas. Toi et banité. Moutou, il faut en respect à Yomoko. Moi, na moi, si. Tontine, tonton. Il faut avoir, il faut que se respecter. Ngane na abou na mi respectaka. Je ne peux pas commenter n'importe quoi na page ya Moutou. Si tu m'intéresses pas, je passe. Pour na respect na ngamoko. Na mi respectaka. Alors moi c'est qu'à respecte-toi. Mi respecter. Na luki o problème te pose nganga ke tika biso kimia. On a zolo baizaka na bakolo nango. So ki message nangezo déranger o mo seka. Passe à autre chose. Moi je ne suis pas ton ami mo seka. Nana niveau mon côté na yo. Niveau nanga na yo eza musika mo seka. Moi je peux te délivrer. Na charge ya milimu ya batu ya ko intercéder. Ngana na intercéder ka tina ba prophète na ba grand serviteur obino bolenga kanga nazwa ka message et puis Dieu me dit prie. Respecte-toi encore, mi respecter. Ce qu'on mi respecter ba ko respecter yo. Moi je ne suis pas faible comme toi. Parce que nga déjà na monde à théâtre. Ya obo moni que si la les carabino na esprit. Ce qui déjà mobali aye, on a vivana kingani na olingote. Mais moi c'est ka vient nga lobi olengi. Mobali wana zalaka veuve, asa chauffeur. Comme on est beau cool. Bato a groupe Simba musuba yebi. Alobi moi c'est katikeli nga tante azolenga. Na comprenaki que moi c'est cause faible. Ayebi siobo ke koli ata na restaurant ya Bellevue obolingaka. Toza biso bato ba famille bota. Moseka. Moi mobali wana lobi otikela ke même tante pour bokelia na restaurant à Bellevue. Parce que ozala ki à l'aise té. Pourquoi oboya ki tu es méchante? Moi c'est cause hypocrite. Nazo répondre na audacité nyoso parce que c'est toi qui m'a commencé. Botumbo la rabatouté. Il fallait que il fallait que y ait un restaurant Bellevue, moi était Bellevue. Donc, moi c'est kazo kokate azo lenga, moi c'est kazo lenga parce que tu n'es pas assuré. Na vie nyoso wana na taille nyoso za nango. Olinga Bellevue, il fallait que tu aies 1 euro, 2 euros. Réponds-toi.